na condition oyo kopesa pona ba fi ba kota na clip wana pétage. Il y a ça déjà na kati. Ouais. Ah. Mais pourquoi ba o pe ba fi o nzamba sala muke ba na do kota clip te. Parce que tout le monde est expert wana za déjà. Makamba clip ezali miso na biso bato. OK. Na ozwa ba sera boye. Tamso ba olata boye na tie ba costume avec ba pantalon à tissu o eza na taille. Na taille. Ba la tisco chemise. Mais kota la ndenge ya zabu après ça va tomber va soit place la zab qui voque ndo tcha bango na clip likambote même ezaba yo ka message afro pétage kota parce que ba bina danse ndeni kasi parce que ya za wana ko la présence ezana dimension chaque clip ana rythme na ye parce que danse nini yako oyo peut-être mais pete wana mutu na nzoto na ndeni kaka ndenga ko boina na bien omoni dans pétage omoni dans pétage eza honnête na introduction donc eza dans moko pété non alcool pété un million de vues déjà dans TikTok et l'on a au moins civil parce que comme elle mon bon comment la vie allez to bandi boy comment la vie pété to bandi bendati kita kita dinasi ah viens ko kita nene zambe na boya olati kemo bandina bo santu ozinga mina bajelo akoyemela kayoto mbote balandi MDG de TV mafuta sika nzambe apambolela nga bino sika ezwami bino encore une fois de plus toye car ndenge tomisana oyo bino basango pe kopesa toli. Les amis, récemment toutaye kosala moi analyse et puis topesa moi conseil tomeka kolobela nzembo ya pétage ya papa na biso Denis Lesi. Et on a expliqué à la lumière de la parole, lui étant serviteur de Dieu, ndenge niveau ya dérapage, topé ya égarement. Parce que la question ezali nzembo wana torobi na yango wapi na église or mosali na nzamba amuto aza censé ko édifier ka bato. Bible zoloba nyonso bokosala epesa nzambe lokumu. Et na maloba na misala na banzembo na nyonso ifo nzamba zwa lokumu. Ya mawana ya pasi bandeko na ngai ezake bazo sala déjà conception ya clip ya nzembo ya pétage yango moni toyeli bino image wana bomona en tout cas boza déjà na image clip wana ozala ndenge nini déjà bomona botala kaka ndenge bato déjà baobinela nzembo yango ba challenge na ba TikTok esi bandi ndenge baobinela nzembo wana et donc eza ya koyinda na image auto nango bomona ndenge pasteur pétage azopesa critère ya ba danseuse ya clip wana donc il faut za mutu mo za la moi masse soko konda okokota na clip wana te parce que oza ya kokonda oko attirer te donc il faut pesa posa oui attirance na lingala il faut pesa posa tant penda bazo tala ba sentir et puis aza clair aza apprécier alobi bien que misu ekomona donc il faut vraiment za la mutumo ozala moi tomoni jeune fille na biso azawana yende mannequin comme net exemple yende échantillon bomona komate ske bakozala nde biso lo ba en anglais bako look like donc déjà bozana image conception ya clip wana déjà ba joli chéri moko boye et puis o bana banzoto moko bien bakolata pe bilamba moko oyo et ya moko lemba nde boyoki wana mo batisi mo moko lemba po tala kaka clip à pétage bandeko niveau ya égarement na ebité nzamba sunga biso nzambe vraiment sunga biso et ça pasi personnellement na ozanga na mambo kande na ebiseki bino to bondelaka pona passer qui sait à chaque fois Israël ba bandeko sumuka to nzamba bandeko boaka bango so ba se ressaisir
ezali na langage moko babanda koloba qui sait si l'éternel akozongelaka biso te qui sait sur ce tokotaka mabondeli. Donc qui sait ta mosusu na prière na yo nzambe akoki korécupérer Denis Lesi. Qui sait bien que bato mosusu bazoloba ke eza déjà trop tard. Qui sait nzambe aza souverain. C'est vrai Bible ezoloba na verset moko na Hébreu, je crois na chapitre 1, que eza pasi mpona moto oyo azalaki éclairé azonga na ténèbre azala susu rééclairé. Yango eza important yo mwana nzambe osimba kondima obatela kondima parce que kopengo ezala na ba dimension. Il y a des se kopengo ala mam na olobe na Bible. Moto contredire eza o ayebite. Il y a des se kopengo ala so komi na zolobela kopengwa. Na oloba te na moto ayebaki nzambe te. Na oloba na moto ayebi nzambe après abungi. Il y a des se kopengo ala soko komi na ba niveau moko to na ba niveau ya ba kopengwa wana esili lobiko pona eza sote. Bible lobi c'est impossible. Ngakutu nazoloba ekoki ata Bible lobi eza impossible pona mutu azaki éclairé. Azonga na ténèbre aza sur éclairé. Ngate Bible. Mama batela kondima na yo, papa batela kondima na yo. Ba mesana na nzambe te. Omoni soki mingi ba passer ebele to ba na nzambe ebele ba koma na ba niveau to na ba dimension olikola ko mesana na nzambe. Omoni tango oyebi eloko nde na yebisa bino l'autre fois eya mabe. Oyebi ko oza conscient que eloko nzambe asepelaka nango te eza lisumu. Mais toi tu persistes à la chose. Pourquoi? Parce que nzambe a papa na yo. Okosenga bolimbisi. Tout en oubliant que pardon, repentance sincère et memaka changement. Bible zoloba, celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on avoue, on ne délaisse pas, il n'y a pas miséricorde. Donc, yo zala na habitude de ko sale ko boyo sengi pardon, sale ko boyo sengi pardon, pardon ezala raté. Donc, détrompe-toi. Moutoua obtenera pardon, nzambe za moutoua tika amabe. Tu reconnais, tu regrettes le mal et tu abandonnes. Lorsque tu vis dans une chose, ko fauté, ko branler, ko broncher ndena loba na bino l'autre fois, wana eza inévitable parce que toi batu toi na maina makila na sena moi perfection ezate. Na ko beta libaku lelo na likamo moko boy peut-être ba moment moko boy après ko ype ko arriver ezongi libaku ngo c'est normal toi batu. Mais ko demeurer na lisumu, ko demeurer na eloko ezali diabolique. Eza satanique. Eza kindoki. Tu vis na kati eloko moko boye ya mabe ya bien te, y a pas pardon. Et nzamba oza d'accord na yote. C'est ce que la Bible nous dit. Donc yo mutu o vivara na mabe moko boye. Wa conseil oyebi ke eloko nezela mabe mais tu vis dans ça. Na o profiter na interpeller ba na nzambe oyo ba vivara via yaka to vanda. Ndeko na ngai o raté lola. Ndimela ngai lelo so yeso ye o kota te. Ta mususu wano mutu malamu sala ano pe ba mabe mususu te soki ndene mais le fait kaka o vivant ne kobo wana peu importe bambula bosali soki babala yo te to bobala na te vous vivez dans l'impudicité et bana nzambe bele bana kati ya eloko oyo ndeko na ngai régulariser relation ou encore légaliser babala yo mama papa bala mwasi na yo e ozali pamboli e oza malamu babiloko bajar wana mutu moko boye aviva na kopa ngoni moyibi mais a mwana nzamba kenda église alobaka chrétien tu vas rater l'enlèvement o rater lola so okufi lelo okufi na lisumu omona nzambe te bande koto bongisa nul n'est parfait même moi qui vous parle mais na ma nzambe to bunda kaka poto luka to plaire nzambe et na lisungi ya molimo mosantu parce que za na makasi na bisote. Bandeko tozolobe la conception ya clip ya pétage donc eza matata quoi matata mponyo eza ya koyinda clip oyo nayebi te mutu akokufa donc c'est ça quoi c'est ça bomoni conception ya clip ya pétage il faut mwasi azala na mwa baspe kozala mwa ndenge te okonda oza mwa
faut ça moi misuni neti grande dame boy et puis tu ozo bina il faut pas sentir quoi na ila telina maambutu pété yemo wala kisi dans sa ondenge ozala oningisa mutu ozo ningisa makololo keto un moment on se déchaîner bozo kanda zo expliquer o katani komika likamba lo keto nalo bande wona ngai clip yo place robimela na ebité na si Zaire Ozika tozo zela kaka tozo zela en tout cas c'était ça parce que bozo ina besoin bozo aba actualité et comme ils ont l'actualité yango te ko lobelango et to profitaka en faisant cela to rappeler batuke y a un Dieu qui t'a créé et pour ça nzambe wana e bonheur na yo donc ce qui veut dire malgré pétage malgré ozana sena moy malgré tout ce qui se passe bonga makazalaka après yeba ke un jour na okufa na okende wapi yeba ke un jour yeso kozonga na kozala wapi donc milengelaka yo pesi na vino na Yesu te pesa vino na Yesu parce que yene muto randa biso capable ya linga nzambe ya kosala volonté ya nzambe quoi. En fait c'est ça toli kati na bonzambe avec la grande dame. Que le Seigneur vous bénisse. Nzambe apambola bino bo joindre compte na ngai ya TikTok coach la grande bozomona musala pe tozo sala kuna to sunga batu et puis voilà pona lelo bandeko tosuki awa quand à moi la moni bino na prochain numéro merci. Na condition oyo kopesa pona ba fiba kota na clip yana pétage. Il y a ça déjà na kati. Ouais. Mais pourquoi ba o pe ba fio nzamba sala muke ba na do kota clip te. Parce que tout le monde est scared wana za déjà. Makamwa clip ezali miso na biso bato. OK. Na ozwa ba sera boye. Tamso ba olata boye na tie ba mon costume avec ba pasalo à tissu o eza na taille. Na taille. Ba latisko chemise. Mais kotala ndenge ya zaboe ape sabato mso ba swafi place la zab ki woke ndo chaba ngona clip likambote problème ezaba yo ka message afro pétage kota parce que ba bina danse ndeni kasi parce que ya zawa na go sala exemple ezala 10 dimensions chaque clip ana rythme na parce que danse nini yako oyo peut-être mais pete wana mutu na nzoto na ndeni kaka ndenga kobeta boyina na bien omoni dans pétage omoni dans pétage honnête na introduction donc eza dans pété dans alcool pété un million de vues déjà na TikTok et le qu'on a invité. Au moins divine. Tu peux comment elle mon bon comment la bisa allez to bandi boy. Comment la bisa pété to bandi benda te kita pour la bisa encore. Kita tinasi. Viens ko kita nini? La fête la bon hôtel colo 4 Matokita na kati église na politique na maman na bino na break the break na TikTok maman pété